Kinshasa mbote vous tellement ébélé ya kolanda magazine Nabino solo la plus yamoko la lelo e bandi mbote Nabino. Législative provinciale, les Sengel Boye Baké, quelques scènes de liens c'est qui observé à travers ville, province ya Kinshasa. Constat, il y a solo la plus. Enfin, la circonscription de Selembao avec 2 sièges à pourvoir sont élus Dikoui Sinkeke Jean-Paul UDPS Tshisekedi, Ntwene Mousselouei Mao ACPA. Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle a procédé qui na boutou ya dimanche kino lundi 22 janvier na publication ya ba résultat provisoire ya ba législatif provincial et Sengel Boye Baké pour la ville province ya Kinshasa seuls 8 partis per regroupement politique ne ba atteindre seuil ya représentativité fixé na 3%. Sur les 40 sièges l'Assemblée provinciale, UDPS Tshisekedi a raflé 13 sièges Mokoka P Azali suivi na ACP et alliés au Yezui 9 sièges na capitale. Quelques scènes de liens ces qui observé na résidence y a certains candidats Kaya Maon Tone candidat à ACP et alliés na circonscription ya Selembao. Jean-Paul UDPS Tshisekedi. Jusqu'aux environs, il y a 2 heures du matin, ben électeur naïe balala quitté. Au contraire, bazala kinde koya et belé ko partagé et sengoya victoire. Il y a désormais chouchou ya Selembao, l'homme de 48 ans à Selembao, Maontouene Mousselouei. Et Sengel Boye Baké au total 888 députés provinciaux sur les 40 000 candidats Bazalaki proclamés dans la commission électorale nationale indépendante. Eh, Kejo! Gouverneur intérimaire et à ville province ya Kinshasa, Gérard Moulumba Jekoko a ça qui descente Mokola lobby na marché central Bozoba détail. Aboya bureau, aboya malili ya climatiseur, l'homme de terrain, Soso Yamboka, gouverneur intérimaire ya ville province ya Kinshasa, et excellence Gérard Moulumba Kongolo Jekoko, a kitaki lobi eleki na marché central Zando ya Monene, kuna esika wapi, a kendaki pona ko palper du doigt, situation ezali kolekana awa, tikara yebisa bino ke, ayamba makina nukitoko, avec un pacte paix idéologie. Nzo
Nzokande makambu ya somo makambu ya soni ezali koleka awa Jekoko Mulumba akuti bosoto na ndenge ya kosakana te kaka ndenge bino moko bozali komona boye bokondima teke zandu e bomba makambu ya soni boye butala. Actuel numéro 1, ya ville province ya Kinshasa a échangé kina nuna population oyo pe na tour na bango bafunda ki epa ya papa. Sur les champs, Soso Yamboka Jekoko Mulumba a prometaki solution rapide pour na kosilisa situation oyo. Kasi esengeli boyebaki actuel numéro 1 ya ville province ya Kinshasa azalaki accompagné na Major Rémi Kanza Malalaise oyo azali numéro 1 ya escadron et la police nationale pour na oetali assainissement ya ville province ya Kinshasa. Dossier à suivre. Opération zéro épave, Sengeli Boyebake numéro 1 ya assainissement ya ville ya Kinshasa, le major Rémi Kanza Malalaise akitaki na Kingasani ya suka esika wapi akendaki kosala ménage bozabadite. Lutte contre l'insalubrité na ville province ya Kinshasa, opération zéro épave en avant sous le haut patronage du gouverneur AI ya ville province ya Kinshasa, la police ya assainissement ya ville ya Kinshasa oyo kumbamaka et pas ya major Rémi Kanza Malalaise le fils de la promesse bazali kolembate lobi l'équipe akitaki na Kingasani ya suka na ngambu ya commune ya Masina esika wapi bakendaki kolongola bepave pe ba voiture nyonso ezalaka abandonné tout au long ya boulevard Bolanda. Na bango moko parmi l'élément affecté na exécution ya misala oyo atalisaki boye. Ye moko numéro 1 Jekoko loko aza autorité de la ville nde alobi zéro épave zéro bamituka oyo ekoma koboma lokola ba inemi na butu ekoma ba hotel tout ça nde yango moni la police ezosala mosala akompanye na kutana na biso tozo epavie nyonso oyo ezali ya bosotona ya mabele oyo baotika oyo baza banyama na kopesa avertissement na baoyo misusu bazosala yango opération zéro épave Jekoko atelemi gouverneur atelemi a complicité na la police ezosima mosala ya chef de l'État. Donc voilà où est la message que vous na tour na bango pe population basalaki communication oyo. Do CPA zamba pese makasi akonte na mosala oyo. Po to ebiso si oyo ataka nango pona Kinshasa. Bande kingabwa to mona ga susa ataka nango pona Kinshasa. Akonte na mosala na ye. Zamba che maboko tina suka musala ekenda liboso. Basuka kaka na boulevard te bakotaki ti na wenze ya Indu esika wapi bakutaki ebele ya mituka e parkaneti kaka na film. Ngafanda kai pala ngangu bandumba basao papa na bia polanga hotelo longanano kasi kaka wana poste moko ya la police Nzokande e bongo na ngo parking ya mituka pe ya bamoto bango pe bazalaki épargné te bazalaki frappé automatiquement na le major Rémi Kanza Malalaise. Comment la place tozo luka wapi
Ah oui, boyende zalaka tokolemba te kolobela musala kitoko oyo ezali kosalama awa na ville province ya Kinshasa na les fils de la promesse le major Rémi Kanza Malalaise pe équipe na ye mobimba ya assainissement ya ville province ya Kinshasa. Bravo papa. Kejo. Population esepeli na rond-point ngaba bazali kolongola salité oyo ezalaki kuna constat ya Fiston Pero. Esali bango esengo makasi ndenge bamoni batu bakiti awa pona kolongola bosoto pe solo oyo ezalaki korenye esika oyo tozali awa na rond-point ngaba awa ezalaki pona koleka esengelo kanga zolo pa moyen chudi na ndenge ya kosakana te salite ya makasi potopoto okokanisa kutu awa nde esika décharge ya ba poubelle ezalaka. Alors etungisaki population oyo bazalaki lisusu kovanda na ba condition ya malamu te babelelaki na bakonzi ya mboka kasi bamoni salongo esalami awa yoka communication basali. Machine le programme présidentiel pour les infrastructures et au bon c'est de la rond-point. Premièrement, te remercier. Nous avons souffert ma casse. La situation est de la rond-point. Quand tu as ma machine, pour engager bateau air nyoso, pour bondir ça, c'est normal. Mais là, nous avons 5 années. Il faut suivi. Premièrement, suivi. La loi, il faut appliquer. Tous les autres quand même. Si on a une terrasse, il faut mettre les caca. Il y a des gens qui prennent même la salité. Comment la terrasser? Tant qu'on va boire qui est bouché, l'homme sous ce 5 va bon ça. Pourquoi bon ça? Et là, sous temps, c'est la programme au bimba. Il y a d'autres 5 qui ont l'État boyé. Pas mitié le bateau. L'État de la négociation, l'État c'est la loi, l'État c'est la force. L'État doit s'appliquer pour pouvoir la développer. Donc c'est pas ma casse sur la machine. Ah, tu as dit poto, c'est pour les bêtes, tu vas chasser, vas les gars, vraiment c'est tellement grave. Pourquoi ça s'appelle ma casse, na ba initiative oyo. Bon, tu sais les gars mingi na ndenge président de la République nenga zili biso charge ya rond-point ngaba po rond-point peneza ki ya kobeba makasi. Rond-point ki ya kobeba makasi sisi na biso ba bongisela biso makadami. Po awa ba mbouteillage koma awa na ndenge ya kosakana te. Pourquoi papa? Tozana mingi penza koloba te. Donc si to moni ga ba tracteur ils ont présenté déjà mon Konzamboka déjà, petit biso déjà, et c'est ngomingi papa. C'est moi ça biso rapport Angela rond-point ndenge bebaki ba poto surtout ce boule beto le 40 pointé. Mais tout le monde déjà ba tracteur et c'est le msale bandi. Fati beto vanda na yo no charge. Donc il fallait les bandits au CP makasi potala kaka. Donc CP penda boyende ezalaka Kinshasa esengeli ezala na bopeto ndenge kaka bakonzi ya ville bazali kolinga. Et normal. Na croisement ya baveni Mombele pe université misala et katana esali banvu lebele nani alia mbongo. Fiston Pero reportage. Lancé le 17 décembre 2020 na Jantini Ngobilambaka à l'époque gouverneur en fonction ya ville province ya Kinshasa tilelo oyo tozali koloba boye tozali na 2024 misala ya réhabilitation ya nzela na croisement bavenu université pe Mombele nanu esila te misala e bandaka malamu kasi à un certain moment population ba remarka kaka boye ki ba travailleur bayaka lisusu te bakayu sable jaune bangin etikala nango kaka boye abandonné sans raison tilelo oyo misala ekatana misala esalamaka lisusu te situation oyo ekomi ko pénaliser population oyo bakoma obligé ya kobeta patenge veut dire kotambola makolo ti kokende kozwa transport musika kuna et surtout na butu pe lokola côté oyo courant ya SNEL ezalaka na ngoma papa et koma quartier général ya bakuluna pe ben civique ya genre nyonso awa soki okomi na yo 23h imaginez na moi kaka ndo ozali komona boye kasi tala siko na butu molili est-ce que okoleka
est-ce que okokoma ndaku et pourtant ba travaux oyo ezalaki na délai d'exécution ya 9 mois ya pamba bino moko bobeta machine depuis le 17 décembre 2020 kino lelo oyo esali déjà combien de mois? Pour ngai na kokolo baboy papa na ngai tomona banjela nyonso basala msala tomona babandi mbe bakomi kuna kapela mais awa banda papa toyebi te soki bazoteka basima soki bazoliaka bambongo yango tozoyeba te papa na ngai soki bamoni ke ezosimba te bachangele biso batina biso ata ovd ya kosalela biso nzela o po ta matiti nde tondi awa mwaye te papa na ngai bata mabe mpe bakoko oyo batamela biso awa bakulu nobimi na buto obwaka te eloko boye mutu basali yo mpe mabe papa balukela biso solution na nzela o toyebi te bakonda ngo batiela biso a na nzela o toyebi te ponclair ozobe abeka ngo ponclair zobe o etumbolaka papa to bana baloba kaka o misaka simezoya o bamabende banini bamabende basala baferrailleur papa na ngai balukela biso solution so bamoni te babenga ovd sala mosala o mpo bakonde oyo botya awa tomona solution te na nzela te bano baza mabanga babwakela biso kuna papa tolembi kaka koteka so basala misala mikokoto kati 3000 bakomaka mosala koteka bikokoto etikalaka nzela eza te bakomomema basima na pusu ese banzela oyo nde babimisela yango mbongo ebele bakokomema basima na pusu mbongo ebele toyebi bakonde babimisi mbongo na bango mais mosala ezosalama te papa na ngai moye mpe toteka bia eza te mpo nzela matiti zamba bakulu na biba koyo batamela biso awa mboka mpe toyokaka ya mboka ngo ekomi mabe balukela biso kaka solution na nzela so bamoni bango bakoka te ovd ya esala mosala o tomoni deja bakikwiti esili makambo ebele esi me awa mpenza koto mokonzi ye moko avandaka mpo oyo eza quartier ya mokonzi solution eza te nzela sali te banda batiaka o mabanga solution eza te papa la ngai eloko na linga lobaka yango wana. Pour un rappel, avenue Mombele ezali route secondaire reliant commune ya Limete pe commune ya Ngaba en traversant par quartier Mombele. Yango totuni nani alia mbongo ya misala oyo esengeli asanza yango. Dossier à suivre. Pona nini motema kindoki boye mama aboti asundoli mwana na maternité ya les rochers tozali bongo na commune ya Ngaba. Reportage. Les Congolais nyonso topesi bino mbote. Nani asali makambu ya soni boye makambu ya bondoki tozali awa na commune ya Ngaba plus précisément na maternité les rochers oyo ezwami na avenue Mpila numéro 81 na quartier Mpila sur route Kianza esika wapi mama moko ayaki kobota awa asundoli mwana aboti akimi mwana oyo ya kitoko bozali komona boye kokamwa yoka lisolo. Otala kamoko tozana ngo awa tokutane nango eza mwasi moko abotaki alobi na 16h asundoli mwana oyo abotami na 1 kg 800 grammes asundoli mwana awa akei tozana bebe oyo senga azala na couveuse mais tozana lisungi te yango tosenga na bato nyonso motema malamu po basoutenir bebe oyo baprotéger po totia ye na couveuse toza juste na Kianza na komi na Ngaba arrêt maternité les rochers en face ya ONG Anga tosenga na mutu nyonso motema malamu oyo akoki kocontacte biso na numéro oyo 081 795 63 24 pour la lisungi ya mwana oyo. Vraiment esali pasi tango batu misusu bazali kolela butu moi bazali kokende na losambo pona kosenga nzambe ya pesa bango mabota kasi tala na mupanzi mususu ba irresponsable ya boye aboti asundoli mwana na hôpital pe akimi. Imaginez yende fachi alobi pour ko réclamer ki binonde ba véritable parent na ye sia bandoki. Yeke yo tozana bébé oyo senga azala na couveuse. Na kisenso gar kino mokolo alelo bamelaka mai ya malonga te régie des eaux foin surf luzo lazaki kuna pour bino. Tokolemba te kolobela makambo ya mai awa na ville province ya Kinshasa ti solution ekozwama.
tozali awa na Kisenso gare na commune ya Kisenso awa bokondima te ke ti lelo nanu régie des eaux asala eloko te esika oyo bozali komona ezali na avenue Loa place oyo nde population ya Kisenso gare bayaka kotoka mai kasi mai oyo babengaka ngo mai ya foko kasi problème makasi mpona bango eza nde esenga kozala makasi po façon bazali kopompe boye soki oza na force te to pe ba mama mikolo okobima ba paquet pamba okozanduka mai te yoka communication mai oyo benga mai ya foko musana mwenza la bisoro na ngo lamba kolambela me komela ngo te parce que la traitement c'était comme c'était à l'époque donc comment on fait la sala komela mai foko on enseigne ça ba kodeza ki ba mi professionnalisme bon on ndenge ko fera pomper boye mama mukolo aza vraiment na makasi ya pomper boye ya moto aussi un peu aider à la que so ba tini ba courage na kata na pa mo ça va vraiment beaucoup ba candidat député ebele baleki awa kaka ba promesse na ba promesse o soki bo votenga na kochela bino mai soki bo votenga tokosala ba forage tout oyo population bazali kotalela bino balobi bazali lisu likolo lisu bacheli bino mayele. En 4e édition, il y a Cannes Côte d'Ivoire 2023. C'est le boy qui est amoureux. Il y a ballon congolais, Basali pronostic, Batikali confiant que Léopard a se qualifier pour la prochaine phase de Mouzabalité. Cédric Bakambu pour débloquer son compteur. Attention à Bounou. Attention à Bounou. Bakambu À quelques heures, il y a match, il y a 3e journée, na compte, il y a groupe F entre Léopard, il y a République démocratique du Congo, puis sélection, il y a Tanzanie, bas sportif congolais, bas Mouré, il y a ballon rond, il y a République démocratique du Congo, bas Tikali confiant, na victoire, il y a équipe na bango synonyme, il y a qualification, pour la second tour, il y a 34e édition, il y a Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Côte d'Ivoire 2023. Match à l'autre, match est bien, match est qualifié. Donc, tu as qualifié 2-0, match est 2-0. L'équipe n'a pas Kamuna, match est 2-0. L'équipe va bandiser la biso. Moi, non, on avait un brago. Mbanza, so Simon Mbanza, va bandiser la biso. Bon, pour l'instant, il y a un match à l'autre, il y a un match à 4-0. Même 2-0, les amis 2-0. Mais nous avons le remorque, le coach de Sébastien, a mis capé pour Bolsonaro. Quand la maille, ce qu'on va initier, tout le monde qui encore, après deuxième mi-temps, à Woko Tabakambu. Maman, c'est 4-0, il est premier mi-temps, il est deuxième mi-temps. On a fait un site, il faut la match à lobby. Tu as gagné combien? Début Bakambu. Début Bakambu. Une victoire et Kolongola ba Léopard na tout calcul veut dire calculatrice na maboko et Kosimba Maté. Pour l'instant, Maroc nde azali en tête, il y a groupe F avec 4 points, suivi na République démocratique du Congo 2 points ex aequo na Zambie, puis Tanzanie nde azali dernier avec un petit point. Avec ce démarrage de Méchac, Elia Méchac, le centre rentré et le but de la République démocratique du Congo, les Léopards ont réussi, c'est mérité sur l'ensemble du match, le but de Silas Katompa, que ça fait plaisir de le voir finir cette action, très bien amené, les Léopards ont égalisé, un but partout. Daring Club Motema Pembe AS Vita Club ezali grand derby na cadre 29e édition, il y a championnat national Vodacom Premier League. Et vous avez raison car c'est le grand derby quinois, le fameux Vita Imana. Daring Club Motema Pembe association sportive Vita Club ezali grande affiche ya mokolo ya lobi mercredi 24 janvier 2024, match en retard comptant pour la poursuite. Il y a championnat national il y a football na o etali phase de groupe pour na oyo ya compte ya groupe B 29e édition. Il y a championnat national et que se poursuivre lobby na 15h30 na stade Tata Raphaël. Lors il y a traditionnelle conférence de presse d'avant match, les deux équipes Batalisaki Boye. En termes de préparation, on sait très bien que un derby ça se joue, mais ça se gagne surtout. Et on a pu vraiment bien préparer depuis pratiquement une dizaine de jours ce match qui est important pour le club, qui est important pour la ville ici de Kinshasa.
qui était important aussi en RDC. Et je pense que nos adversaires le préparent aussi bien. Donc, on va dire que c'est un match qui a une saveur particulière. Les derbies ont toujours une saveur particulière, mais en tout cas, tout le groupe, les joueurs ont préparé de la plus belle des manières ce match. Et on a envie vraiment de renouer avec la victoire pour effacer justement cette défaite. Et puis de mettre un avant-goût aussi sur les playoffs. Parce que c'est un club de simple. Nous, on est préparé pour jouer les matchs et gagner. Hein. C'est ça, on veut gagner parce qu'il a la prestige, il y a les 3 points qui vont entrer, il a le premier match, il a la motivation, il aura aussi le palmarès, vous voyez. Donc c'est important. On ne peut pas dire qu'on est déjà qualifié nous deux, il n'y a pas l'enjeu, il y a l'enjeu, parce que c'est un derby, c'est un derby. Pour lancer appel à tout cas lobby, les deux équipes, supporter ça les deux camps, baya ndeko kumisa, baya ko motiver ba joueur na bango, quel que soit le résultat na chouka, bobetel ba joueur na maboka pour les efforts fournis et puis etc. et l'équipe, c'est tout. On a fait un faux pas du match aller, et demain ça sera un match retour. En tout cas, toutes nos batteries sont en marche pour vraiment essuyer les larmes de différents fanatiques qui sont éparpillés partout dans le monde. On fera tout pour gagner ces matchs. Jouer vraiment ces matchs avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de maîtrise, sans pression ni quoi que ce soit. Dit aussi que non, notre objectif est déjà atteint. C'est un match qu'on va aborder avec beaucoup de détermination. Jouer pour satisfaire tout le monde, tout équilibre. Je pense que déjà mentalement on est bien préparé. Ce match, je pense que tout bon joueur a envie de jouer ce genre de match. Parce que ce sont des matchs à référence, ce sont des matchs qui donnent de la popularité, ce sont des matchs aussi qui arrivent à nuire à certaines carrières. Donc je pense que mentalement il faut être prêt à jouer ce match à 200%. Je pense qu'on l'est déjà. Ce que je peux le dire, c'est d'être motivé à 200% et de ne pas croire certaines choses. Ce que je peux encore ajouter, c'est de se battre, de venir avec l'envie de gagner. Je pense que l'envie de gagner doit primer surtout. Quand on a la rage de gagner, je pense qu'on peut tout faire. Bien que bon jeu, ezali vraiment ma capacité pour les deux équipes bazali déjà qualifiées pour la phase ya playoff. Kasi derby et Tikaraka derby et singeli konoté qui na phase aller Daring Club Motema Pembe a Zouaki longueur d'avance sur AS Vita Club na score étriqué, il y a 1 but à brosse. Que vive le football, que vive le fair play. Et Kejo. Impatiemment ce but, Mito Kingu, le chef-d'œuvre de Mito Kingu pour insulter les candidats qui ont été Pembe ici au Stade Raphaël. Merci pour la confiance en fidélité, vous avez tellement ébélé. Yakolanda solo la plus Yamokola de Lobo Pesa. Merci Nani Dabaku. Azalaki Nasima caméra champion play na réalisation et pourquoi pas Bondi Mvukulu na régie finale. Bama Tabakita Babal Kalmabele fils Manina préférable.